Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayo nazunguka masinga yo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayo ton futur mari ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayo. Halo, nasengi bandeko nyonso bakolanda nga na tango oyo na bengami na kombo ya ndeko Josephine Mosuma na ye kotindela bino sango ya mawa oyo euti kokuta biso awa na kati ya Autriche. Toza na sango ya mawa ya ndeko na biso bazobenga ye na kombo ya Daniel Kayembe, azalaki boxer, auti kopike crise lelo na tongo, akufi na mboka ya Autriche na ville ya Villach, lelo le 23 octobre 2019, et puis apekaki crise, et puis babengi biso na bato ya social, photo ana bokomo nango partager yango partout, bo partager parce que tozo luka ba famille na ye awa o baza na kati Europe, tozo luka ba famille ya ndeko wana bandeko nyonso bakozwa message, en tout cas bo partager yango photo na voice oyo bo partager tozo luka ndeko ba famille ya ndeko Daniel Kayembe akufi lelo le 23 octobre 2019, akufi awa na kati ya Autriche na ville ya Villach. Oyo nyonso ayebi famille na ye ou bien ayebi ndeko na ye, bo contacter nga na numéro oyo na plus 43 664 12 88 65. Na zongeli lisusu numéro plus 43 66 4 75 12 88 65. Nazongeli lisusu pona bandeko oyo bakolanda yango bien te, nazongeli lisusu 0 ya bato baza na kati ya Autriche, toza na tina otia nini kotia plus 43 te, donc eza 0664 75 12 88 65.
Bo contacter ngai po to luka neni to komema makambo na kati ya social. En tout cas bo contacter nazo luka famille na ye bo partager ti e koma pa ba famille na ye. Na sengi bande ko nyonso ya Autriche ba kozwa message oyo bo partager e kende partout. Tozo luka ndeko bandeko ou bien famille ya ndeko Daniel Kayembe azawana na photo. Merci Nzambe apambola bino. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre humble servante, voilà. Yenge, bande corruption, bundi ya Congo, respect, na chef coutumier na biso. Bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez me suivre, bande konanga. Toye kaka ande toye sarabino toujours soki kambe kwena communauté, toya ka to sololi. Ndenge bino bozui WhatsApp ande kona biso. Na kombo ya papa Daniel Kayembe ndenge pe biso tozwi tokotiela bino na audio oyo epanzani juste pona kosunga ke bande kona eba monana pona ko basala funérailles na ye parce que so bande kone pe ba monanité ceux qui communauté congolaise etelemité bino mo bomoni a na kati Allemagne totieli pe bino yango wana ndenge ndeko mwasi batumbi ye parce que nini communauté etelemakité yango bandeko na nga tango nazo benga bino boya ebele na live together boya kozwa mwasi na yo ye kozwa molongani na yo bozomona kango kaka maseki bandeko na nga eza pasi na makomona ndeko na biso mobali vraiment paix à son âme et puis to présenter ba condoléances na famille na ye na bandeko na ye na bana esika nyonso bazali place nyonso bakozala tozali na bino à cœur mais na liwa ya papa na biso ya Daniel Kayembe tika to la musa conscience bomoni engamba mobali soki azaki na mwasi soki azaki na bana na enda ku bien mwasi na yeba ndeko nanga mwasi ka to longola na obana parce que c'est pas les enfants c'est pas donné à tout le monde mais kozwa mwasi c'est donné à tout le monde parce que nzamba lobi l'homme quittera et s'attachera à sa femme et puis à lobi bo kende bo se multiplier bo sala bino nyoso bo koma ba apôtre bo koma ba banani bo sala nation bolo ba kombo nanga donc Nzamba bénisse à bénir biso c'est à toi de hôtel masiko ozwa parole wana ola tango Nzamba lobite que l'homme quittera ali yo fandi na yo okanti mutu mwa ya ko telemisa yo yonde la ta parole wana ya Nzambe comme ça mo siko penza et de ce qui est parole et comme palpable et comme ko toucher loko wana o Nzamba lobi to comme ici parole ya Nzambe réalité ola tiango olobi ke Nzamba lobi place nyonso tokotia makolo na biso ekomeli biso oye na mboka mo bolobi awa nde na tia makolo na ekomi mboka na nga donc ozozwa penza biloko ba parole ya Nzambe mais biso tozozwa ngo neti ozozwa ngo ozoka ba doute soki na bandeni botala mobali kitoko engamba mobali est-ce que mobali abwa kozanga mwasi mobali abwa kozanga pe ye penza mobali abwa bakosa ele communiquer ke bandeko na yeba ke bandeko na yeba monana vraiment bandeko na nga tabino moko toloba te ba papa bozo boya ta ozoki ba ku yango ya ndenge nini batu nyonso ba kokana te ba oyebisa bino ndenge nini tela ndeko mobali bo abeli akufi ndeko azate ba assistance sociale ba bengi bata communauté ba komi ko sala communiquer ya papa vraiment o boxer ba lobby ngamba mobali kitoko boye base tala base belé bazo tula ba papa likambo nini mitema makasi bozo nga bozala bino moko ezali bien te banda koselo ba communiquer modèle aboy en tout cas ngai salinga yi passe parce que papa na biso ko kozanga basi te papa na biso ko kozanga même mwasi moko te même basi ya ko kozanga bango te mais suite ka ya ba ku biso pe bande ko basi to doser to tika pe ko sala ba mibali kaka mabe ko nyokola ba mibali ba komi zo ba décision moko makasi ba komi ko banga biso ale biloko wana ezopesa ba papa ba tension ba mort subite vraiment pas si esali elengité bande konanga eza bien te ndeko mobali atiki biso akufi ba komi ko luka ba famille yango nga nazoyebisa bino live together ezali awa yo kaka kilo pona ko benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 benga ngai ozwinga te tikelanga message na ko benga yo oya kozwa mwasi ya malamu azali awa mibali ya malamu bazali awa bolongola ko banga na communauté
ba mindele basalela kango bango wana ozomona bango baza bien mabala commission bandeko na ngai yango nde mabala ya elengi yango nde mabala kitoko yango nde mabala oyo evandisaka bamama na biso bakoko na biso na babala yango nde libala ya bible bamabala oyo ya commission mwana mobali oyo na kati ya bible oyo Samson aboyaka libala ya commission akei kobala mabala oyo ye moko alingaka kobala na bafilistin asukaka wapi na mwasi ya filistin bomoni ndenge place Samson asukaka me basi oyo ezali ke mwasi baponeli oyo misu na famille mwasi ozwi na nzela ya live together mwasi ozwi na nzela ya sœur na yo na nzela cousine moko boye banaki na ye tela ba mabala wana penza evandaka et puis mutu wana azopeso respect ndenge nga moko la danoise nazwa mobali na nga na nzela camarade na ngai na obomba te bandeko na nga ndo tanga na lycée mpiko nazwa donc ya camarade oyo anga pire camarade lelo koma semeki na modèle azulanga ndenga azulanga etalinga te me nga sikoyo na nzela na ye nazwa mobali na nga na pesa ke respect toujours na image wana ya camarade na nga donc tobande ko benge yaya tobande ko benge respect ti lelo mobali na nga yebi donc nazwa kaye lokola yaya mobali kutu te yaya penza non le bamino vérité bino bokati tant tosala makambo yo biso mo toleka kuna te biso pe toleka na commission ezaki ka commission so na yebaka camarade na nga te mbele yo na lemsu naza na ye te tolobi mpe mabe ezangi te moto azanga mabe aza te me tovandi na bapasi na biso na bisengo na biso toza mele baobenga bino boya badute maloba pamba makambo bakongole simbaka te sikoyo ozobanga na okufa sikoyo yo moko na ndaku ubi okufi na hôpital bassistance sociale bakoma otelengana bato ebele mpe bakongole ebele bakufa toyeba mpe te akufi balobi azali na famille te azaka ye moko directement bake batumbi ye boyebi mpe te na tomona su moto oyo te ti mpe bomonake mpe su te ti mpe bobosana ye ti mpe akenda akufa mpe sila mais eza bien te eza basituation moko malamu te tozosepela nango te vraiment bon bandeko nanga bopartage audio mpe yango wana ezali boyoka maloba na banimero bokocontacte baoyo nyonso bayebi ye na baoyo bayebi ye te me bozaka na kati ya Autriche bosangana liboke moko bokende kotrouve baassistance sociale bosolola na bango boyebisa bango ke biso toza bachrétien bakamba kotumba mutu eza te kamwa moke oyo bokozala nango bosangisa bokunda ndeko na biso na kimia ekozala bien oyo yo ozolona yo mpe okobuka yango mokolo ya yo mpe kokoka nzamba kotika te yo mpe bakosunga yo donc bandeko na nga botikala malamu c'était juste ça nalingaki na passer message pour la communauté vraiment boya ebele na live together nazozela bapele na bino surtout bapapa bozala su bino moko te bino moko boyebi solitude ebomaka petit fait ebomaka malembe kopesa batension ekopesa yo bamalade ebele obandi okomi dement obandi obosana makambu solitude bandi opesa yo bilobaloba solitude ekopesa yo tant mosusu appétit esili solitude ekataka bapongi insomnie solitude ekopesa o donc solitude eyaka na malade bamosusu bakoma kolia trop na solitude moto akokontrole yo aza te alobake mama bapoe mati sheri nanga dimine moke aza te okomi monene okomi bakwiti okomi komela okomi le mosusu olingaka batatu te okomi kotiesa batatu parce que tu es seul tu te contrôles plus moto akokontrole yo aza te alors que okomi komene vie moko okomi vraiment dépassé okomi très sale bamosusu kutu omona ozangi ndaku ozokoka kofuta ndaku te ozokoka eloko moko lisusu te parce que tu es seul muta ko conseiller azati bato ebele na solitude bakota ba nyongo ebele a tout temps azodefa kaka pona voyage kabimaka ana kenda nanga Congo awa nazana nganga moko kuna nazo se retrouver alors que tu n'es pas seul soki ozui mobali ya bien ozui mwasi ya bien obengi la danoise mama leki na bino apesi yo mobali ya malunga ozala bien vraiment bandeko nanga ezoleka kitoko et puis na discrétion bino mo boyebi ka peuple congolais baza ba peuple mo azui mobali na ya ke na ye donc aya oya bani sima na ye etali ete alors que so baza mitema malamu balinga ba bando témoigner parce que ozui mobali ozolingo témoigner te donc osiko o encourager baninga ndeni
to boite yo yebaki la danoise parce que otala kinga mais oya tala ngai te aoyeba ngo ndeni aoyeba ngo tango zo partager ba vidéo aoyeba ngo tango zo osali témoignage oza obligé te sala ka témoignage et pas ya la danoise okobe ko sala témoignage et pas ya ye moi si anima kwakala na kati ya Canada imbattable tout ça to benga ka imbattable boko ya même 1000 boko ya 32 boko ya combien ye obi tous contre Yemoko, Boko Kaete, Azaka imbattable, Makasa ko sakante, live kolobate, Azako cartonné na live, Ako ofanda na live 3 heures du temps. Oh la danoise même 30 minutes à live na okokangote, mais y a 3 heures du temps, donc imbattable na côté nyo surtout, ya anima kwakala na kati ya Danemark, et pardon, na kati ya Canada. Sorry, nakata Canada. Voilà tellement na mesana na Danemark, na l'autre Danemark, na la na Danemark, na la Danemark. Vraiment bande konanga bon. Wana kaizaki ambiance muke mais boye baketo zana mawa bande kona biso Autriche pour da biso nyo surtout toza ba diaspora et sali pasi to présenter vraiment ba condoléances belé na bana na famille na ba proche na ye. Bande ko bo partager vidéo, bo partager et comme tina Congo, bande ko na yo bazana Congo na wapi tina kananga, tina mbujimai, ti wapi bazwa yango pona ndeko na biso mobali papa Daniel Kayembe oyasili kotika biso. Ba gros bisous na ba oyo so balinga sous le baoba, bobo sanate moi kopati, kopa 20, kopa ya mai tokos na kati na se sous le baoba et ça la bien moko boye. Vraiment la tiki bino ba love. Bye. À bientôt hein. Na ose la bapel na bino.